matondo mingi bande ko balandi ya émission Afro Lumière tozali ya kosepela makasi pamba teto yebi ete bozali ebele liboso dia bitando bike bia bino bozali wana kozela émission na bino Afro Lumière ndelelo tokana ki ete tokutana na moko mwana mboka oyo azali bongo nkumu na kati ya mokili ya Bena Kasai wana ezali ye Tata Kasongo Chimpamba oyo azali moko ya bakamina lingomba lia dekabe pe lisusu wazali syndicaliste pe nkumu munene na kati ya bankumu na mokili mwa Bena Kasai ndeko Kasongo Chimpamba nkumu ya baluba mbote nayo tokola matondo ndeko wana biso tokomeli bino epai bino buzwami nde mutuna mwabiso mwaliboso mozali muye bandeko ebele bazali kotuna biso mituna croyant africain azali ndoki croyant africain azongeli bokoko croyant africain zo sala makambo oyo baninga basili batika makambo ya bokoko nzoka bokoko ezali bondoki tango esusu na tango ya kala ezalaki mutuna ezalaki ko déranger biso lelo esengo ezali ete ebele bazali kososola babandi kososola makambo yango kasi biso to sepela kitokutana na bino pamba te bino bozali penza nde nkumu gardien du temple alors eloko nini bino bokopesa eyano nini bino bokopesa epa ya bandeko baye bazali kaka kotungisa mapamba te ebele na mokili ya biso lelo bayebi ete bokoko ezali wana nde bondoki yo lokola chef coutumier et puis chef coutumier ya Bena Kasai pona bino tata okopesa ya nini pona bandeko bazali kutungisama par rapport na mutuna wana bokoko ezali nini bonzambe to bondoki na kati ya bokoko bonzambe ezali to bondoki penza pamba te na ndenge yo lati boye ebele bayebi kaka tala sorcier wana asali ya batu tata Kasongo Chimpamba soli ya déjà combien vraiment matondo mingi baebanso bozwili baku ya kolanda ngai lisusu mokolo malelo na émission na bino bolingaka Afro Lumière oyo ekambamaka na tata lokola ilondo toza boye epai ya Mfumu Kasongo Chimpamba yala ndenge babengaka ngai naza moko ya province ya biso ya Kasai Central na clan ya Bena Ntembwe kuna na groupement ya Bakomputu boye motuna na yo nazokena ngo vraiment na ba tactique na ozala bref et concis bo pouvoir traditionnel ezali bondoki to bonzambe pouvoir traditionnel ezali bonzambe oza bonzambe kotuna nga parce que bokeli nga mbela ta ozotuna nga question yo so lia combien na konianse na lobi toute autorité tout pouvoir ne vient pas de Dieu mais toute autorité vient de Dieu parce qu'une autorité ezali autorité établie par souverain suprême supérieur ye moko tata mokeli na likolo pe na se nde asali bokoko ye nde asali culture ye nde asali tradition parce que ekokoma bondoki ndenge nini ça c'est de 1 de 2 maintenant c'est la praticabilité ya bayi mboka ya bayi bankumu baninga nanga basusu oyo bazali to pe oyo balekaki lolenge ya bango ya kosalela makambo nde epesa mabe bato mosusu baza kokanisa ke tango bazomona chef coutumier bazomona nganga bato bazobanga mengai je te rassure toi micro na obalade bima na balabala bima partout bisenga na lekaka tuna bango Mfumu Kasongo mona ke na témoignage ya malamu bato ba approcher ke nga plus oleba kima me bato bayaka ne verga mais tandis ces ana ko mosusu ka bimba to bakini biloko tout au symbole ils na ngoka ba emblème symbole ya pouvoir yo na songi na yo ezali symbole ya pouvoir ozomona nga naza na bateau de commandement spirituel ozomona eza ba bouton mobimba eza ya maniema pona kota na monde asal parce que vivaka toza na 3 mondes to vivaka toza na monde physique toza na monde spirituel et puis non plutôt toza na monde physique toza na monde astral pe toza na monde divin auto bengi makoyamba te auto bengi monde spirituel et donc pona kota na ba monde wana to na ko banda o isa ba bouton mba ya commandement na koti na monde mususu
oyo ezali arme mobimba te ezali mosensa ezali mokila ya lopard nde toteme na ngai yango wana oyo ezali kane du pouvoir elia bato te na babiloko mosusu toza nango bachapeau et tout et donc solo motuna na yo eza bien fait ni boye tozali kolobela basusu lolenge ya bango ya kosalela yango nde eza malamu te parce que on donne que ce qu'on a moto soki azalaki ndoki yango akoma nkumu ntango bakomisi nkumu atikaki nano bondoki te ntango akomi nkumu makambo akobanda kosala ya bondoki ebanda obima nani nkumu te ao chef coutumier wana aliaki bato nde omoni pasi esika tozali balobaka mfumu ya mfumu nganga ye nganga soki moto oza nganga tikana na kibonganga na yo soki ozali mfumu yaka na bomfumu c'est différent c'est vraiment différent donc nkumu mususu nganga za féticheur bosko bokesene ezali nini bokesene eza makasi nkumu aza garant de la tradition bokesene mpe so eza makasi entre chef spirituel na chef coutumier chef spirituel aza moto azolite mpona komema belimo ya bato ezonga na nzela esika yango ebongelaki mais bokoko etomboli plus fétiche donc fétiche makasi yango bato baondima bokoko te eza kosala vraiment matondo mingi bokoko etomboli fétiche mingi pamba te baye oyo baya na bokoko mingi bazalaki bafétiche mingi bauti na makambo mabe ndenge nalobaki tanto et puis ndenge toza boye kobosana te tata na nga croyant africain tozali na trois mbela ya bato lolenge bazwi la pouvoir toza na bato oyo bazwa bakoma bachef coutumier par vocation lokola babiso bafumukason toza na bato bakoma bachef coutumier par horoscope ndenge tomonaka na kisasa badocteur na biso bateke na baumbu na pesi bango mbote lokola bango batekaka mabele mingi epesa bato basoif pathologique ya kokoma chef coutumier eza na bato mosusu siko baya par bousculade pouvoir ezalaki ya ye te ezalaki ya yaya ya noko ya songolo ye abomi moto wana akokota bonganga mpo azwa pouvoir sikoyo tata na nga lobola motu na ezongi epai na yo moto ake koconsulte baféticheur mpo bapesa ye pouvoir alata est ce que pouvoir wana kosalela yango eza bokuta malamu te eza ya fétichisme mais sikoyo ngai fumuka songo eza bongo te ngai moto apesanga pouvoir eza ye moko ye mei mowei fumuka songo chimbumba yalaka yala ye mpe lokola ngai kasongo chipamba ye kasongo chimumba nde apesanga pouvoir koko na ngai ayebi eloko tu na biloko nyonso oyo ayebisanga kaka makambo nyonso fo ozongisaka matondo epai ya banzambe ya bakoko donc alakisa ngai kikulu ngai nayebi eloko mosusu nayebi tradition na bonzambe nde vrai pouvoir yango nde vrai autorité oyo tata établissa kati na biso ale bato wana ndenge bokomona ye moko alobaki te bokomona bango na bilembo mais tobima na te bachef coutumier mosusu benga bango fumuka songo mpe aya komona différence okomona ke oyo aza na makila te aza sans tache okomona ke oyo aza déjà na tache donc nafingi na nga moto te mais nazoloba nde sembo ya makambo manso ndenge mizali parce que parmi de vrai il y a de faux voilà tina nde omoni bandeko basusu bakota mwa libunga moke mais nde tina biso bafumuka songo toye po ete totelemisa le vrai toye po toyebisa te te mfumu ntango ozali mfumu babengi yo te mpona kolia bato babengi yo te mpona kosalaka bato mabe mission régalienne oyo biso bachef coutumier toza nango ezali boye misato ezali mission ya paix ezali mission tobengi ya unité nationale mpe ya cohésion nationale ya kobomba nde tobengi kobatela na kopambola matondo mingi nkumu kasongo chipamba bandeko toyebi ete bozali vraiment ya kosepela na ngonga oyo kasi nkumu raison penza ya makasi oyo ememi biso lelo epai na bino ezali makambo maimatali prophétie ya mfumu kimbangu prophétie ya mfumu kimbangu elobi ete na mikolo ekoya Congo kozala libéré pe Afrique ekozala libre pe yango ekokisamaki uta les années 60 ndenge tomoni alors pe alobaki ete ngunza yala kayala ete na mikolo ekoya bangunza bakobima pe bangonde bakoyangela mokili pe na kati ya bangunza ba mosusu bazwaki bilembo ya komona makambo yango ndenge ekosalema pe emonanaki ete Kongo na biso kokambama
na lolenge mine to pe na bikolo mine na système otuba lobi na lopoto le système rotatif pe eyaki komona na ya solo ete ba Congo ba yangela ki mokili na biso baleki bangala baye ba yangeli mokili na biso baleki ba Swahili pe baye ba yangeli mokili na biso baleki nde bongo ngonga eye tozali na yango ezali ngonga ya bandeko na biso Bena Kasai. Alors tozwi mwa mikakatano yango esali ete lelo toya epana bino moko ndeko na biso yamba oyo asali lingomba ya nouvelle vision panafricaine alatami pe na molimo ya bakoko na tina ya kolobela makambo yango ya bokoko. Kasi nkumu Kasongo Chipamba eloko nini ememi biso epai na yo lelo tango Kasavubu azwi bokonzi bwaye batuni ye okoyangela mokili ya Kongo na lolenge nini na bonzambe nini alobi na koyangela yango na katolike ayangeli mokili na katolike nyonso lolenge ya kambaki na lolenge pe asuki mokili emonaki. Mongala aye azwi 30 ans de pouvoir ayangeli tina suka akotisaki bokoko na kati mokili mobimba eyebi pouvoir ya Mobutu ekambimaki na bakoko le recours à l'authenticité. Baswahili baye tata asali mwa muke mwana aye ba memi pe makambo mingi na bokoko mokili pe eyebi ti lelo régime wana ezali bien evandeli na kati ya bokoko. Lelo ndeko Chilombo Tshisekedi aye mokili emoni ete azali plus chrétien et lelo même ndeko yamba oyo azali na nouvelle vision panafricaine azali côté ya bokoko mais azana ba des problèmes sérieux parce que azali moto ayi de pes et belé balobi to kondima yote po azali moto ayi de pes bankumu ebele na batu ebele o bazali na nzela ya Congo bazo sepela makambo tata yamba azoloba mais le fait que azali na kati ya UDPS alors UDPS kuna mokonzi azali penza foncièrement ancré na kati ya christianisme et pesi mobulu et Bena Kasai va produire le plus grand nombre de pasteurs na kati ya mokili na biso nde yango siko bato bazali na miso ya kofungwama ya nzila Kongo bayebi ndenge Kasavubu asukaki bazali siko ya kobanga makasi po na pouvoir ya mwana mboka Chilombo Tshisekedi yango biso toponi bino toye epai na bino bomeka kolobela biso makambo yango boni le système rotatif ya mfumu kimbangu monani salemi ekolo bazali koyangela melelo na esika tozongela babokoko na biso mwana mboka Chilombo Tshisekedi vraiment christianisme makasi yango toye epai na bino nkumu ya baluba botalisa bino ezali ndenge nini tokosuka wapi makambo yango ezali ndenge nini ezali pasi mingi matondo mingi ezali pasi mingi pe mawa. Je pense que nasalaki yango nalobelaki yango plutôt na ba émission ebele ba émission mingi nasali nalobeleli likambo wana ezoko pesa pasi komona tata mokonzi ya ekolo kozala na christianisme et en même temps lokola mboka eza na esclavagisme parce que tant déjà yé tata mokonzi wa koya kozongisa culture wa koya kozongisa bato na nzela ye moko aza déjà na libunga eza déjà difficulté eza te yapona za moluba il faut na loba ke makambo ezokenda vert ngana loba rouge makambo ezokende rouge na loba te pembe te non c'est faux donc tokomi na étape eza ke moto tanga azosala bola moto bwaki fleur moto tanga ke moke atenga mte ndeko fo zonga nano boye parce wana okay okokoya moi rectificatif moke na ndenge otalisi omoni ke bato to otalisi ba moto moko ta meka kozongisa biso na bokoko azate Mobutu amekaki kobanda retour tanga alobi makambo ya retour l'authenticité mindele bafungole miso babio moto alinga veye bato wana lokola moto alinga banda boya to sisa mission na ye toyebi ndenge asukaki musée aye kutu ye azalaki na makambo ya religion te ayebaki makambo ya religion te mais azalaki
africaniste. Parce que alingaki culture ya ekolo ezonga na bakolo nango. Mais azalangaki stratégie akendaki mbango. Sinon musée aza motonga na bokela nde fololo. Soki aki envie na ebisio tata na ngai croyant africain mais Congo yoji vraiment musika mais toke musika. Mindele toujours ba pio bato mabe batali ya bani ko telemela biso déjà avant boye to ça ni to finaye. To ebinenge tata na biso musée ya sukaki. Joseph Kabila mwana ye. Joseph Kabila ayaki na volonté ya malamu. En tout cas, on a parmi bateau yo, attaque analyste, attaque spiritualiste, attaque chef coutumier. Natala kana musika. Natali politique ninge zo kama Kabila ayakaki, ayabaki nano makambo malamu te nenge nini. Eza ndenge moto tout comme pouvoir nenga na comme chef coutumier boy. Pona banda ko sabe mission fena maîtriser makambo mingi te. Pona ça la cérémonie faut na maîtriser te. Ah ba sala ka boya ba sala ka. Mais soki oyebi makambo te ko sala ngo, ko sala te. Tata mokona mboka aye ko comprendre que ekolo ezaye boye mais azangaki bato malamu pembeni na ye lokola lisusu. Ozomona makambo bitumo ngo ngeza. Oh tata Kabila azalaki pe parmi bana bilaka balobaki ke moto mokonzi moko elenge akoya. Mais akoumela ko nazana mokanda wana ya prophétie wana. J'ai ça ici. Oyo tata mokeli alobaki si ba prophétie si mboka oyo Congo. Avec 4e président bozala elenge akoyingela. Mais akoumela Poatika ibonga wana. Tomoni yango be tomoni te tomoni yango na Kabila umeli Poatika soif. Na dernière minute bango nyoso bakoma kaka na vision na dernière minute. Donc Kabila komi komenga mena ko ressaisir. Ayeba bo solo ya bokoko ekoma dina moi déjà trop tard. Ça n'a déjà 17 ans, 16 ans si je ne m'abuse pas. Allez ba escroc. O ba ki ba conseiller na yo ba tia mobutu na libunga. Ba escroc. O ba ki ba conseiller ne ba tia ki musée le père ka sa fobo na libunga na ba nzambe ya ba paya parce que bango baza trop ba rose chrétien. Bango wana baza trop na franc-maçonnerie. Alors il s'est fait que ba tie pe tata mokonzi ba rouler na même farine wana. Ba aveugler tata mokonzi ba aveugler tata mokonzi na suka ya mbok na avant sous sa mandat to kena na maponomi bomona ki tata mokonzi boni lolenge kana koma ko tamola na bangomba akeiti même na kamba ake amonika ketea eza bosolo te parce que tokolo bango bosolo parce que c'est une émission afro lumière toko pesa de lumière ngana zali chef coutumier spiritualiste. Naza différent na ba chef coutumier moso na chef coutumier chrétien te na chef coutumier croyant africain qui mbangologue. Et donc tata mokonzi Kabila Joseph Kabila akendaka tina nkamba atoyi na nkamba moni oya monaki et c'est pour ça que soki moketle azongi abandi bitumbati bakutana ki si je ne m'abuse pas na tata na biso ya kusu ba meki ko sala ndenge nini me bosolo ezaye bosolo tata mokonzi mboka po moni ke même ba avion ba kene bosomba suka na ngo ba batizaki ngo kombo ya banani ya batoma na biso ezayi na suka atiraki kozwa pa solo te. Oh Kabila maintenant na moment oyo oh komaki na posa kozongisa biso na bokoko na biso nde moment oyo biso pe peuple to bayaki déjà parce que tout le monde a qui marche ezalaki mabe mindele pe ba comprendre que ja boye lelo maintenant biso baluba tozwi motu na wana na kokima te na yi nazokenda papa nazotingama yo kaka nazokenda papa yango na yela omoni sika elaka ya tata kimbango elataka te. Tata kimbango alobaki yango maintenant tous les bikolo et ingeli ba du pouvoir biso baloba sika tozwi tango biso baloba tozwi pouvoir oyo tokutaki mboka tokuti mboka malamu te wana tolobana tokuti mboka na bapagai mboka na ba désordre mboka na ba koto ya fièvre yo balkanisation koto yo tata mokela talaki te pouvoir oyo photo zongisa ngo boye po babikolo nyonso ekoka comme ça total ndenge nini bato wana bakotamisa mboka mais ali pasi soni pe mawa komona ete tata mokonzi ya mboka aloba ete na bonzi mboka oyo na maboko ya Jésus Christ tata lobola te alobaka bongo ta alobi na bonzi yango na maboko ya nzambe nzambe eza mabe te soki ya bonzi mboka na maboko ya nzambe ezali tata mokele me foto oyo bazali kele nzambe oyo eza motuna mais maboko ya nzambe eza malamu
mais maboko ya Jésus eza confusion wana memi biso na christianisme. Voilà. Alors na jour on kana motuna na po mona kana kimi ya mote olobi aza trop chrétien. Oui effectivement chef de l'état aza trop chrétien parce que na milulu wana banani makambaki yango Ba Christ. ezali ba Kristo oyo bakanitiaka biso ba indo biso batundima bokoko biso batundima religion africaine tout ça bandoki. Oh non, biso tozaka na éveil ya conscience sur la spiritualité. Tout ça na kati ya mission ya éveil spirituel. Et on est déjà un élément très dangereux pour Namboka. Parce que ba chrétien wana baza bato ba combattre la culture. Ba chrétien wana baza bato ba combattre la tradition. Ba chrétien wana baza bato bazo combattre religion africaine. Est-ce que ba kolinga tata mokonde Mboka sala makambo malamu? Matondo ya mbote tokota na mutuna mosusu nkumu Kasongo Chipamba siko bino bena Kasai ba nkumu ya Kasai. Est-ce que bo sangana bo bongami bo bongisi ete bokoka kokutana na ye pamba te wana nde mwana na bino ya mbote azala mwana ya Kongo yonso auti na libota. Est-ce que bosali effort ya kokutana na ye pona kopesa ye moi conseil ya ye ba ete Mobutu atambola ki boye Kasavubu atambola ki boye musée ba yebanso bazala ki liboso na ye esengeli penga na tambola boye par rapport na bokoko. Est-ce que bosali yango solo et salamaki quand même parmi délégation on a nazalaki, moi j'étais en déplacement nazalaki na voyage na Mobembo mais et salamaki parce que biso na grand espace de Kasai makambo oyo bomona kana Kinshasa batekena baumbo en fait na kotanga kombote makambo to mona na Kinshasa ya ba chef coutumier chez biso ezalaka te biso ba désordre pas désordre coutumier chez biso vraiment ezalaka mingi nous sommes organisés espace grand Kasai to mona ki ezala ba ndeko biso batetela bakena ko mona mokonza mboka tutraki on habitando bike ba ndeko nanga pe ya Kasai kolandisa na président o akumbaka union na biso ya ba chef coutumier espace grand Kasai chef Tikaji na Pierre Pembote bakendaki bango baso basanganaki bakendaki komona mokonza mboka ni ayambaki bango ayambaki bango akoyamba ba chef coutumier ayambaki bango et puis pour ton information non seulement ya Kasai ayambaki sous ba chef coutumier mososo ba tokyo na ville ya Kinshasa pour ton information ba tekena ba ongo ya solo si chef d'état ayambaki bango oh ya ville ya Kinshasa ayambaki bango donc côté wana y a pas problème mais siko koyeba tango azoyamba bango bazosolola kama solo nini nde motuna yango wana est-ce que bazosolola makambo kozongisa bokoko na nzela est-ce que bazosolola makambo kozongisa religion na biso africaine ezonga lolenge Mobutu alobaki retour authentique est-ce que po tomoni ba chinois to bazongeli bokoko na bango tala Chine tomoni na Éthiopie lelo tala Éthiopie soki moto lelo bato bazoswanela na Congo awa tala ngo kenda maintenant na Addis Abeba tala oyo ya bango ndenge nini basali yango mais bazana cobalt te bazana babiloko nyonso biso tozana ngote mais bazotonga mboka wana lolenge kani bazana boyokani bazongi na culture bazongi na symbiosité bazongi na communion ancestrale boussole ancestrale esali de Congo parce que tala Congo mboko ezana nkite ezana manso mais tala biso Matano mingi nkumu Kasongo Chipamba bandiko bazali ya kosepela pamba te bazali koyoka bwana ndenge ezali kosopana awa nde wana ba komituna bazali pe komituna balobi lelo bino bozali kolongola bato neteni na Yesu o bazongela bokoko bwa bino mais natango bino bozolongola bango neteni wana bazongela bokoko bwa bino bakokende kosangana wapi kosambelaka wapi pamba te ko yeba nzambe ya bakoko ezali malamu mais ko sanzola ye ko kumisa ye pe ko reconnaître ye ekozala pe malamu alors boko kende boko mema bolingi bo mema bato wapi église nini esika nini bino bosambelaka pote masolo wana ekoka bongo kokobama motuna omboka bino matondo mingi ya kopesa biso lisusu maloba motuna wana ezongaka mingi na ba émission mingi na salaka bato tu batunaka yozo bakana bato bao bazonga batika bazonga la religion tata Kimbangu abomisa makambo nyonso fumoka songo effectivement sambelaka bato bakokam chef coutumier sambelaka te on eza ba leçon dio bato balobaka yoto ozan kumo okoko sambela te yango mone kenda ke ba chef coutumier baza bandoki parce que chef coutumier faut sambela okosambela nini okosambela nzambe ya pungutu lendo
tata mokelo biso epana biso tobengaka vidi mukulu ye wana tosamelaka maoeja epo awani ye wana nde tosambelaka mena motindami oyo batindela biso mpona kobikisa biso lokota to mpe loposolo indo fumu kimbango na ntongo na yalaka yala. Alors biloko nyonso babongisaka c'est déjà taillé eza na temple mobimba oyo ebongama mpona makambo wana ya kikulu plus oyo tobengi bongo DKB likoloba dibundu dia kintoa dikia bandwenga c'est à Kikongo. Oh moluba akoma na ngamba bakongo te eza mpona bakongo te bakongo bazwa kaka bayambaka nde likabo. Alors nikoloba lisanga ya bososoli ya baindo bisika baindo babungaki bisika baindo bakotaki na confusion et tout ça. Institution mobimba de la religion authentique de la culture spécifique négo-africain eza nde na DKB eza ya kofungola baporte nango nyonso mpona kozela oza paster oyebi ke oza paster mosalelaka kikulu olobelaka mwa bokoko olobelaka mwa religion yaka oyebi ke oza moto soki ya songolo pakalome koyoka osoni te eza nde ngonga bilaka ekokisami boya DKB ezali wana ezali institution monene ya religion authentique de la culture spécifique négo-africaine kuna epai wapi moko ya bino fomuka songo chipamba yala azali bongo chargé des relations publiques sur le plan provincial et national et international ya lingomba wana. Donc déjà tata lobola ndenge nazosala no émission yebake obiangami na DKB obiangami déjà na panafricanisme mobiba panafricanisme nyonso tobengi bino ba bozwami na kisasa awa ba ope bozwami ba bisika mosusu bokolanda biso na nzela ya YouTube na nzela bitando bike tobengi bino boya parce que déjà monsieur ebandaki to koti déjà partout. Donc tozokenda kaka toujours na ko sensibiliser non seulement ba chef coutumier nous avons une émission nazo ça les a toujours na 3 volets. Tozolobelelaka volet politique ya mboka, tozolobelelaka volet spirituel et puis troisième élément tozolobelelaka volet traditionnel bisika o wapi tozali ba chef coutumier. Allez, chef coutumier nyonso pe ozozwa libako kolanda biso botika nano bitika tika bitambola tambola bolongola kindoki o moni bozo fingisa biso bondoki wana bozonga na bokoko. Pamba te soki bozongi na bokoko bokomona ke bokosala musala wana ndenge elongo bani. Toza na institution wana na lobby de la religion authentique de la culture spécifique négo-africain bakolakisa bino kikulu kuna bakolakisa bino kikulu bakuna na DKB tozolakisa bino ndenge nini basolaka na basetre parce que na DKB tosalaka makambo sute kuna tosalaka kaka bokoko nde yango na lobby tata lobola nde motuna nga nazotuna yo bino bolingaka batuna bino motuna te mais kasi nga na kotuna motuna bon bato wana ntango bakimaka oyo naza chrétien oyo naza xyz mais sikatango babelaka bakimaka epa na biso mpona nini soki mbasu o babokeli bango malade o mikakatano na famille o mutakufi o tokende na église ya molimo tokende kotalisa toyo banana aliaki mwana bayaka mpona nini meka bokoko yango wana siko soki bino bondimaka tata kimbangu te soki bino bondimelaka bokoko te me boyaka na religion africaine mpona nini matono mingi nkumu kasongo chipamba me bandeko ebele bakoloba na yo kaka ndenge mpe balobaka na ngai baloba bayebisaka nga na bandeko na ngai ya libota balobi tala tata oyo mongala akende kolanda makambo ya bakongo yoko nkumu ya baluba kasongo chipamba nkumu ya baluba oki kokota na makambo ya bakongo me motuna wana mpe koyela yo bakoloba okoti kaka makambo ya bakongo sikoyo eyano na yo ekozala ndenge nini maloba oboka atuka matondo mingi lisusu ya kopesa biso maloba ya ketotalisa na bayimboka motuna wana ezongelaka ngai partout nakendaka meme na libota bakoma kotuna ngai fumu mato kompanaka yo lisusu te yo okoma na yo mokongo ngabi te chef coutumier azali chef coutumier kaka mpona ekolo na ye te bato balanda ngai malamu ozali chef coutumier parce que ozali na peuple ozali chef coutumier po ete pouvoir yango eutaka nano na famille te ngai ndenge naza boye chef coutumier na clan kuna ya bena ntembwe bato bapesanga pouvoir oyo nazwa na euti na famille ya bomama na ngai pouvoir oyo nazwa famille nde evanda naza na procès verbal mobimba ya désignation ya bokonzi na ngai oyo mboka atinda
Alors tant que déjà famille balobité moto et sengeli pour azala nkumu ezali yo. Alors déjà à ce moment là naza chef coutumier ne faut pas y bailo corona chef coutumier ça chef coutumier n'habitant biloko misato. Vous allez me conduire faut za mo conduire na famille. Ya mi balo zali mo conduire mo conduire pour la communauté. Ya misato pe vous allez kumu pour na nation. Topé religion. Alors tant que ba chef coutumier mo Congo non. Lingomba o toujours le la topé religion o toujours ça actuellement au Koko. Mutayambaka mission wana c'est mon Congo. O to bengi fumukimbango ya tumuno yala kayala. Iyo. Yaza moto ayambaki pamba mission o tata mokele atindaki. Bona kozongisa biso peuple noir na nzela ya bokoko na biso. Bona kozongisa biso na ba religion na biso na ba valeur na biso na bokoko na biso to ba culture na biso. Nde na yango biso Tataka Songo, comme du Kassai central, mais à se retrouver dans la religion africaine. Donc, tu se retrouver, on a pour être tout tel misalisco Kinkulu. Tu se retrouver, on a profité, on a lancé appel à la chef coutumier sur l'espace Grand Kassai. On a besoin de ça pour contacter Ngaïmon Nabino, Leki Nabino, Moko Yabino Bankomo, parce que Bino Nebo Yambinga na coopération, on a l'espace Grand Kassai. On a fait pour la Nintena Yamba Bino Boya na Kinkulu. Boye bakosoana bankamba parce que belé bozawana tokuta na katosola boye bité ndenge nini basola kana ancêtre. Ça c'est déjà un défaut. Un chef coutumier a yebité ndenge nini balesa ba koko, un chef coutumier a yebité ndenge nini basola kana mabelete. Siko bulo bata ngoyebi kosola na mote. Conséquence mabe kozala mingi. Bozo numéro nanga c'est plus 243 089 930 22 29. Plus 283 89 930 22 29. Wana bozwinga yikumuka songo mobimba mobimba po ete na pesa bino etinda bisika wapi bokokuta ngai sika wapi boko ya kozwa maye ya motuya o ezoleka na dekabe kuna bakolakisa bino rien que comment entrer en communion avec vos ancêtres o bo perdre contact o bo perdre liaison na bango. Voilà un peu o na kokoloba moke na tango o yango wana. Donc connexion yango wana. Matono mingi bandeko balandi tozali wana kopusa na pembeni ya suka ya émission na biso nde wana tozalaki na nkumu Kasongo Chipamba mituna mizalaki mia biso biyano bizalaki peza bia bango topusani pembeni ya suka na émission na biso kasi to komi wana na motuna mwasuka ndeko Kasongo Chipamba balobi ete kalamingi te na 2021 information yango esengeli ezwa confirmation na yango mais est-il que toyoki kezali bongo le 6 avril 2021 papa wa Roma akopoma awa. Alors toyebi te pona nini eponami bongo le 6 avril 2021 na mokolo oyo biso baindo toyebi ete ezali mokolo ya ebandeli ya misala ya mfumu Kimbangu. Pe mokolo mwango mokozala bongo wana likokisi ya mbula kama uta mfumu Kimbangu abandaka misala miaye. Alors toyebite bino bato ya spiritualité africaine, comment vous vous organisez événement wana likambo wana pe papa wa Roma akopona kaka mobu wana pe na date wana pona nini. Est-ce que ça vous dit quelque chose et comment vous vous organisez pour un événement wana motuna mboka bino? Matono mingi wana ezali kembo pona likokisi ya maya molimo pamba te biso na monde ya molimo toyebaka maema so ya mboye koma. C'est vrai spiritualité bele ba mona kama mpe ya molimo ezala kola comédie. Mais molimo azo biso makambo zo mona kola théâtre mais ça est vrai. Oti tembe ndenge bakongo balobaka bongo la meso mwene fo mona yango. Donc makambo wana biso eza esengo parce que papa wa Roma akokoma awa bato bazokama ndenge aponi nani wakita na Afrique te. Pays ya yambo yazo kita na Afrique eza RD Congo et puis azo ya na moment ya na année na 2021 na année ya bilaka. Bato fo ba socialiser signe de temps. Bobo sanate ke zamba oyo biso tokota o to bungelela eza mondele auta l'église catholique baya wa komba missionnaire bobo sana lisolo wana te oyo mekongo bakutaka ngo série ya Rwanda ngankuvo c'était très bien organisé
mondele ayaka liboso na mboko akuta bato wana tokonza bango difficilement tokuti bango baza na religion na bango c'était religion africaine tozotelemisa baindo lelo bakutaki biso toza na nyonso architecture Congo d'ailleurs mikolo mikoyaka tokosala ngo na bémission baouvrage eza mingi na comment les origines ou l'histoire Congo na comment reconnaître le Congo asika na babilkana misusu tokotanga comprendre makambo zoloba mondele ta wazongi ya comprendre que bato wana tokuti bango baza organisé mais tu détruis mais ce sont les chrétiens catholiques bazongela biso pour la deuxième forme comme des missionnaires yi maintenant na mission ya kolobaka bon voilà tu vas attendre que biso ba mikandala bala que sabino que bona boya bandiko ko la sabino makambo yo bino boyeba kala parce ba comprendre que fallait ba banda ko initier na le peuple noir ndeko na yemo ko moyindo ba ko koma mikanda bati moyindo na maseke bazui mondele batie mapapo pour kolobaka za ange au moins makambo bisike bébé laki. Donc tout ça étant au Rwanda, qui va passer baptême par un petit missionnaire, par un petit prêtre, c'est là où tu perds la valeur ya moko na biso. Alors papa azoya biso toujours que des gens bela on attend que mbango tel c'est biso bankolo balongo bisimbi ba génie bankambo alobela ki biso déjà. Ayibisa ki biso déjà que 2021 bilaka ekolekate saka ekokisama. Parce que tata ki mbango bandaki misala na 1921 tant que comme en 2021, c'est 100 ans, centenaire, siècle. Makambo fou ça la parce que le peuple noir to bungi depuis des siècles. Yango moni tata na biso mutamakengo mikolo koya to kutanga loko a comment cette Afrique déchirée et trompée depuis des siècles. Makambo ki to komizali awa to ko développer à mon abino na émission koyaka mikolo mikoyaka. Ya tata makengo. Ya tata makengo moko ya bangunza. Moko ya religion africaine aza bongo na kati ya dekabe. Au monde balobi Jésus-Christ quel sort si la race noire est un peuple respectif de Fumukimbango bientôt mono. Bande ko bozo ata mikolo misoso ko lobela yango. Donc papa wa Roma zo ya na ba mission mi bale. Azwa na mission ya liboso ebi keti lelo na tozo indépendance politique ite ba kosa kabiso politique. Mais politique ite lelo toza coloniser yo na ngatu yebi yango. Pona nini ba continent biso ya mboka va ba sa makambo faut ba zo ka décision ya libanda. Nous sommes colonisés. Jusque-là, nous sommes pas encore, on n'a pas encore libéralisé. Nous sommes là où il y a Kikolo. Économiquement, nous sommes colonisés. Spirituellement aussi, nous sommes colonisés. Ndeti nangana yoto telemi, ba indo bolamuki me boté les mains, potokenda. Donc papa wa Roma zoya et puis faut le basembo et puis pour preuve. Bolanda ki be mission mais les gars qui na mikolo me poto na ba assemblée nationale ya Belgique, ya France et puis na tala ki pe na Vatican. Ba mindele ba solo ba ke non to kosi ba indo pe mingi totika ba noa ba sala o ya bango makambo. Et peuple dernièrement bolanda ki papa lo ba ki nini. Aote ko lo ba ki faut comme histoire livre mosusu ya ba noa parce que Bible wana ezali mingi na lokota ba biloko etondisa me mokolo musu to sala no ka mission na lo ba makambo eza na Bible. Natang sona ba confusion o ezala na kati ya Bible. Totangi verset oyo to ino bango bakantsa kwa biso toza ba nkomo ndenge ba benga biso ba nkomo. Toko ya wana na confusion. Eza na confusion moko makasi. Na so ebisa yo tata na ngalo bola. Toko ya na yo wana ngana je mets vraiment quiconque à défi. Na kolaksa yo verset par verset. Ba on va quand on est tous à Bakou, ba on a souvent docteur, mais tous à la religion africaine, ça va docteur, mais si quand on hôtel ça va mon pays Bible wana, et ça na bon docteur quatre. Ndenge ni na confusion, et si quand mon ko epekisi, et si quand mon ko est contré, to ko ya wana. Ndo moni pe papa senga ki même bolanda ki ba déclaration senga ki faut ba commission mon sous ba yine. Et n'oublie pas, je cite par là, tous à un premier ambassadeur itinérant na biso, ya royaume Congo, et bi comment na, et bi si ka kenda ka batinda ka atinda ka na Vatican na pape. Na cité du Vatican. Hein? Pas souverain pontife. Comment on a une ah, tia kunevunda. Yo. Ti lelo so ke na Vatican bokomona monument na ye ezalaka ti lelo na Vatican. Azalaki ambassadeur ya biso na Vatican. Ya royaume Congo à l'époque. Et ti lelo monument na ye ezali. E ba bomba ba sek donc mindele wana so komona. Église catholique et ebi sekele nyonso ya religion africaine. Ba bombi makambo abiso mingi mais naza na esengo tata lobola pamba te ngonga ebeleni. Ngonga ngwe ekoki
papa Roma koya et vous avez centenaire ya Fumoki Mango ndebo komona na bisa ki binote tokoya tata ki manga loba komona nini eloko wana tokomona nini eloko wana monde entier kipamba makambo to ganza ke za makambo ya Bakongo ekomi partout na baluba tokomona nini bato bayeba ke yo moko lobi ekomi partout te yo za mongala te na za mongala na za moroba te sika émission musu tokosana na yo tokosana na baswahili epai tokosana na bateke bandeko na nga baumbu na pesi mbote epai tokosana na baiki sasa epai okomona siko niveau tozokenda donc na bombi basekele mpona badiongodiongi badongolo miso bakolinga koyiba mais sinon tata kimbanga alobaki bana bilaka mboka oyo ekotambwisama na 3 pouvoir nayebisaki bino tanton mozalaki songisongisi te po oyeba ngai 3 pouvoir wana ezali nini ezali kimayala kimazali mpe na kimpeve zomona nde ntina oyo tokomemela mboka oyo tokoya na pouvoir politique tokoya na justice ya bakoko na biso tokozongisa yango tokoya mpe na bozwi ya bakoko na biso bapesa biso nkita nyonso et puis tozoya na kimpeve eza molimo. C'est ça la spiritualité. Matondo mingi bandeko balandi tokomi wana na suka ya émission na biso ndeko yamba shuku oto konda pene ngongolu tete yo wana osengaki ete tokutana na bandeko na nkumu kasongo chipamba tokutani na bango tosololi na bango toujours dans le cadre ya nouvelle vision panafricaine oyo bino bolingi ete bankumu banso basangana banguza banso basangana pe batu banso ya nzela Kongo basangana pote to sala bokasi nde wana ndeko nkumu kasongo chipamba alobi boye polele alobi ete na mikolo ezali koya pamba te kala mingi te azali kosala mwa mobembo na Kongo mfwa esika kani akei ko participer na deuil ya moko bankumu na mbuka Pointe Noire ekozonga bango kuna nde wana akokutana na bino pamba te yepe azali kaka kotambola o matambe mana ete baindo basangana bokoko esangana confédération plutôt la congrégation c'est ça le terme que je voulais utiliser ya baindo banso baye bayebi bokoko esalema nde wana synergie wana esalema na tina te na mokolo oyo ekomona na bako kabungu kokutana na baimboka bakambi mboka na tina ete bango pe bakota na kati ya danse bayeba ete en dehors ya bokoko bwa biso il n'y a pas d'ici Afrique ekotambola te nde wana tozali kosenga epa ya nkumu kasongo chipamba mwa liloba ya suka botalisa biso soki tata yamba aye na DKB est-ce que DKB ekoyamba bango ekozala ndenge nini pamba te bango wana balingi batambola na mangomba nyonso oyo yebi bozambi bwa bakoko na biso DKB ekoyamba tata yamba shuku to kona pene ngongolu tete toyebi te liloba ya suka pe mpo na émission ya lelo matondo mingi na bayebanso bazwaki libaku batekaki batango na bango ya kolanda mbela ya Folimière pamba te ezali tango ya pole ya biso baindo et donc napesi bino natondi bino botondi ya mingi napesi pe tata yamba Norbert atake expert ya Banque mondiale oyo nga nayebaki malamu azalaki pe formateur leo ya bankumu kasongo tango tokenaki formation ya ba formateur ya ba syndicaliste ya administration publique na Matadi yenda zalaki moko ya biso vraiment na pesi mbote tango koti makambo oyo na yebi bokasi na ye c'est que totelemi biso banso na pesi mbote ya mibaleza ki DKB ndenge na lobaki DKB zali vraiment une structure bien organisée bien structurée et bakoyamba bino maboko ya kofungama parce que toza na kati ya tumba wana ya baindo totelema bala mokate mesko batelema pour toi agir. Allez, biso ba fumuka so mpe musa to sala ngwana te ngana za courroie de transmission entre le panafricanisme, les panafricanistes et le temple DKB. Donc ngana za na milier wana. Allez, ngana zo jouer pont, na za courroie de transmission to koyamba tata na Robert pour vision malamu za na mwa kotambola. Akobanda nanu awa. Na kotia en relais na bayi provincial ya DKB. Président provincial ou à Chapotaka DKB nyonso ya province ville ya Kinshasa
na kotia en relais na vice-président provincial ya ville ya Kinshasa. Si matama ko banda na bango bakopesa culture pona atambola na bamango manyoso ya DKB ya Kinshasa. Isuka na moto okena bino na siège international ya Baindo Banso ezali boye na mbanza menemene na lukala. Je vous rassure, nazo rassurer peuple Baindo, nazo rassurer Baimboka ke tata ya bayamba bakoyamba ye na bisika Banso wana pamba tina lukala tumbao na croyant africain na yope lokola na DKB di bundu ya kitwa diki ya bandwenga oyo boye siège nango ezali na Riki Mayala numéro 165 bis. DKB wana soki boye bokuta na ye moko chef de groupement tata Fumwa Voila Menaya Mendele nde akoyamba bino. Les jeunes, il n'y a pas de jeunes lokola ngai. Vous avez une question zango ngabilaka. Yaso. Yenda koyamba bino jeune chef de groupement tata Menaya Mendele na koyamba tata Lobola pe koyamba pe lokola tata na biso yamba na fumuka soko pe longo ponde akomema bino. Et yasuka na pesi mbote na baimboka na Congo ya foi na Brazzaville nazokenda déjà deux demain tozokenda corps mizoko ya pona to kende ko rendre dernier hommage na moko ya bamfumu kikulu pe tata fumu pongo konko ilukanda azalaki boye moko ya ba chef spirituel ya mbongi ya Kimpeve kitumbola munza ya Vimba même état fumu kikulu. Alors ba chef coutumier nyonso ya Congo Brazzaville ya Congo ya Pointe-Noire ba chef coutumier pe ya Kinshasa ba yeba ki tata bazana libako ya kokenda bo benga fumuka son na numéro na pesa ki pour te to mema biso banso to mema na tokenda ko rendre dernier hommage. Iloba suka na tondi yo botondi tata na ngai croyant africain na maema sozo sala pona ba africain to la muka na tondi yo vraiment botondi ndenge pe o penser ki ko ya na palais royal o lota ki biso mukolo mwalelo ne lomona tata yamba to pesa pe o ya biso son de cloche na baimboka na pesi yo matondo mingi vraiment pe na pesi mbote na mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soki par entremise ya ba collabo na yeba kozoli bako ya kolanda biso solo ba yeba na kokomisa la biso message po tata mokonzi ya mboka pe sengeli na ye anyata makolo na ye na mbanza menemene bisika wapi maemanso ya mboka ezoloba mamaka emo nyaso kangami kuna ikofonga mala kuna pe staff MV mobimba na pesi bino mbote yo wankamo ngembe mena kambala bilo kine ungeli bokote yali mula mwaza motaki na kambala kendo wankana wankango yambe mwaza limenzale nkangeli yombo bankana wanka ilunga mbiti mutombo mukuru ilunga kalala nkoko msiri nkoko ruweji nkoko mwate yafi nkoko ngobila nkoko ngabedila nkoko makoko nkoko ngaliem yaki pavita mbutamachwa mbutalumba museka bila shakazulu Sankara kwa minkruma na sekuture Sylvanus Olympio Malcone X Marcus Garvey Jomo Kenyatta yo wankana wanka Martin Luther King yo wankana wanka mama mafuta mama nzinga mama agotime mama wanjile mama midaki mama ya mega bankana wanka bagne ono hiyo princesse de Ima bankana wanka mfumu kimbangu nde wana bakoko tosengi ete pasi eleki baindo baleki konyo kwama bino baye banso mopaya abomaki pona tina ya Afrique bilaka bikoki bilaka bya mfumu kimbangu bikoki botala bana na bino bana mike ayambi mokumba ya bonkumu mokumba ya kolamwisa bandeko na ebalali lobi ezalaki o makambo ya bakongo o makambo wana etali bakongo te mfumu kimbangu tangu bakangie atamboli mokili mobimba tina katanga ezalaki na tina libebi eutaki na ambushire libebi eyiko bebisa ntimanti Egypteos motema ya nzambe pamba te kotaki na nzela wana ya bakongo nde panzanaki talati na bakongo babandi makambo wana pe kuna na kati ya bakongo mayo bango basaleli inga ezali mai ya bango te puissance ya inga euti na miluka na biso ya mike nyonso ba rivière nyonso nde toke kosala bokasi kuna na monoko mwambu bozwela makambo oyo te makambo ya bakongo badeko na ngai ezali makambo ya biso nyonso ba congolais pe makambo ya biso nyonso baindo wana ezalaki nkumu Chipamba Kasongo Chipamba nkumu ya baluba yende wana akoti na kati ya danse nde abengi bankumu banso ozala mwana muke ozala mwasi mobali tosangana pamba te bilaka bikoki epa ya bino bankumu ya baluba bilaka bikoki bilaka ya bino oyo ya koyangela mokili mwa biso
bosala libunga oyo bandeko na biso ba Kongo basala kite na tango batuni kasavubu ete mokili oyo yo zwami ozwi pona koyangela okomema yango na bonzambe nini alobi ete ayanoli ete akomema yango na bonzambe ya mupe to yebi oyo yaki na tango eye ekomi tango ya Bena Kasai bukutika ndeko na bino matono mingi nkumu kasongo bakoko bazala na bino maloba ekomi émission ekopanzana mokili mobimba kimia ya bakoko ezala na bino tozongisi matondo